Histoire émission à Bakal, Bakosala et Madi. Attendez, le Bibongo. Attends, on ménage, il faut pas dire une enquête. Bah là, il y a plus de 7 personnes sur les. Bah, éviter, ceux qui nous sont les qui n'ont émission dans le répéter que émission à Papa Bakal, Bakosala et Atugo et Madi. On m'a dit que nous avons. Ah, donc là, journaliste, hein. Les vidéos, on a ce qu'on veut éviter. Bah, votre ligne, on s'en va téléphone. Bande ko babulingo o wana bomoni ezali sa rival auti ko zoma kofi bauti ko beta ye mena banzi bomoni ngo bien te na ko sala tout bomona ngo lisuka mo bien so bomoni awa bozomona sa rival ye wana sa rival azako kita bauti ko agresser ye na ndemo osakana te. Histoire émission à Bakal, Bakosala et Madi. Attendez, le Bibongo. Attends, on ménage, il faut pas dire une enquête. Bah là, il y a plus de 7 personnes sur les. Bah, éviter, ceux qui nous sont les qui n'ont émission dans le répéter que émission à Papa Bakal, Bakosala et Atugo et Madi. On m'a dit que nous avons. Ah, donc là, journaliste, hein. Les vidéos, on a ce qu'on veut éviter. Bah, votre ligne, on s'en va téléphone. Malheur à ceux qui comprennent, toujours en retard. Bandeko, obo komona wana ezali sans rival, aoutre kozwa frappe na kini pona émission ya Papa Bakal. Oya lobaki ke kamere azali Papa Bakal. Ndeko nangai, oyo bauti ko beta azamuluba. Tant bauta ekonome Chilombo, muto auta ki d'Afrique du Sud afanda ki nekuna kimi mbangu alobi to kosala 30 ans na pouvoir. Aza parmi bato bakumisaki Kabila azali moluba. L'homme récoltera que ce qu'il a semé. Malheur encore à ceux qui comprennent toujours en retard. Bandeko, sa rival avec na Afrique du Sud babenga ki pasteur alobaki aza pasteur fite moment baswani na oyoyo Élysée soki bishop encore alobi ke bishop Élysée alobi azane pasteur te akosaka ne baluba nyonso bakosaka ki naza pasteur na bai na bino pasteur amuluba azalaka te. Bino musoka sekenga zolo ba on aventure mais na ba on aventure te pona za muninga na bino te na bai na bino ke pasteur amuluba azakate. Bande ko ngai ti bazo mema bango na ba négociation ti caméra zo saka na bango baluba bazo comprendre kaka rien. Bande ko bozala ka ba hypocrite te. Tango tolobi 99,99
bazana sima Chilombo 0,1 baza contre Chilombo baluba mais toko généraliser na yebite so bino bamusu sala mathématique ce que ça 99,99 bachaka maramo 100%, ce n'est pas la peine à commencer 99 wana ngaza hypocrite te naza moto naza droit ya koloba ke baluba bateki mboka siko ye ba prouver kuna ba beti ba yebise ke Chilombo osala rien parce que biso pouvoir les a biso za binoté mais bandeko jusqu'à quand baluba ba comprendre que bazala pouvoir te nazo ba message awa ezana bato musu bazo finga ngai pona bango bayebi ke Chilombo aza président éli. Est-ce que bandeko bino mona kaso Tchatumba mona ke susu Tchatumba zo gifle ba pesa yekuna na ministère asala projet banda abanda ko sala projet wana ti lelo projet wana esilaka te bandeko na ngai ti lelo projet wana esilaka te abanda ko tia munoko bo est-ce que boyoka susu kala te pa kozwa eloko wana après balobi bien na batonga auto benga na kisasa balobi sikoyo bakobeta nde mokuna bakolakisa ye ke Chilombo aza président éli nommé bandeko bango moko ba FCC bakomema bango lubati na suka ya kolakisa bango ke Chilombo a été nommé. Et jusqu'à présent, il y a des balouba qui ne comprennent rien que Chilombo a été nommé. Parce que Chilombo va voter. Chez moi, n'a pas qu'on va voter. Partout, pas va voter. Ti nani kamere, azo zoye, azo sarabo, les balouba ne comprenaient rien. Donc, tango ba nommé, balouba ba sepeli, nzoka ba tia ki bango, na piège. En tout cas, ça mawa bande konangai. Mais poto kota kuna tota la susu oyoyo. Bomoni elongi oyo. Est-ce que elongi bomoni yango ona tombolia? Bomoni elongi yango bien? Toyo kama kamo ibomba mi awa. Moi si a Félix, azaki on a Londres te oyebi ete. Azaki nani awo? Rwandaise awo. Musana na ezaki kindumbao. Donc batende ngwana nde bato ba ko diriger Congo. Mwana moi si ozana Félix. Azaki on a Londres te en tant que Rwandaise. Nana yebi eta awo. Ndako na yeto yebi te. Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fouillé notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait le jeu pour la ici. Connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme ça? Non, parce qu'à un certain moment, il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, tu as voulu parler langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils connaissent. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toi, il y a bien comme ça. Non, il y a eu moi toi là. Alungoa na bashekula na bango bakenda la Bruxelles. C'est pas du banga non? C'est pas du banga arranger le mariage. Alors est-ce que depuis que Badibang était premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne peux pas supporter Tchibala. Alors pourquoi moi je supporte Tchibala? Professeur Gilet, pourquoi moi je supporte Tchibala? Non parce que Tchibala s'est dépensé trop longtemps dans les... Laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azala qui collabore, si laisse-moi poser Félix trouve que na continue vie d'ailleurs privé, aille comporter une plainte Nazali A. Professeur Julien, c'est courir derrière. Moi, je dis que je suis prêt à aller avec la prof, courir derrière. Juste là, prof, na wuti kolobake. Prof, ba discours et les Moïse, mais papa, vous ne me laissez pas le temps de parler. Félix, moi, c'est Abatous. Donc, vous voulez jouer avec nous. Donc, nous nous battons ici pour la résistance. Nous voulons que le Congo change. Et vous êtes en train de jouer comme ça avec nous. Mais nous avons un problème avec Félix, prof. Ou bien nous avons un problème avec... Il faut qu'on Félix, Azana le Koso Yambo. Et Badouana pas utilisé le Koso Yambo. Nangoninga na Badiba. Badiba na Félix. Musala na Bako. Est-ce que vous voyez Musala Badiba Mazako Sala en Londres? Aïe, on a Londres. Il y a na Babanga. Na Paris, la même chose.
Oui, mon salon na photo. Et ça qui coûte kula. Bandeko. Tango namoni babeti nani muto nani sa rival. Bandeko pesa quand même mawa. Comment baluba tina ba niveau oleki 35 ans 40 ans 50 ans ozo comprendre loko moko te mais ça mawa. Donc ti kamere avant na mboka na bino mais bobone ko combattre attaque nani. Bandeko na ngo ouvrir comme parenthèse. Nani tatoyo ya muluba faux pasteur mukuna. Mukuna gangi awake pasteur azana droit ya koluba politique te. Même si on fait souffrir son peuple, azana droit koluba politique te nani mukuna. Alobaki alobaka bo betila kanambe maboko boye na boye tala tata mobimba ndengo na ndeko na ngai. Je le répète sans cesse. Que muluba akoki kosala mosali ya nzambe te. Muluba kozala mosali ya nzambe te. Les baluba sont des conservateurs de coutumes. Les baluba sont des grands tribalistes. Les baluba sont ezamawa. Bango nyonso bakitaki na kini pona mendicité. Ndeko nanga za na défaut mosusu. Mais mendicité te. Bandeko botika bafinga kabiso. Mais bato a FCC bazo mema bango tina suka na mesilité. Na bana binonga za pasteur mu Congo Chilombo akotika la ko travailler te. Mais boko mona vidéo moko ezali awa soki na komona yango nani azolobela nani mukuna azolobela Kabila. Tokotala yango bandeko na ngai. Chef de l'État. Ah là 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 là. Esili ekimi. Ah ya 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 ya. Na simba ki mabebo limbisa. Chef de l'État. Ah yango quand même to continuer. Bande ko ngai. Mukuna alobi ebele. Mukuna alobi ebele. Bandeko soki nakamwe ndenge nini eza koleka ebandi kobeba alors que tala chef de l'État les autres bilan pour bambouiller yepete eza boy ezali défense saute à l'armée. Président de la République. Les alliés affaires étrangères. Affaires étrangères qui ont échappé dans le chef de l'État. Nous avons sécurité. Les finances. Mongo. Les alliés affaires intérieures. Intérieur à sorte à la province, c'est-à-dire que le gouverneur Bazalina, sous tutelle, il y a ministre, il y a intérieur. Pas qu'on peut savoir n'importe qui. Oui, c'est un domaine privé. Il y a le président Félix. Il y a Azolbake, Awa, les autres Songolo, les autres Chabou. Ce qui est Zolu Kamakam, on a battu Zolu Kamakam. Ça, c'est chercher problème où là où il n'y en a pas. Ça, c'est chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Puisque on dit Makango, mais pour on dit Allo bandeko nazo obligé okataye. Nazo obligé okataye parce que au servir n'a rien. Na bandi boyoki. Tata Oyo azalaki chien ya Kabila plus de 15 ans. Je précise, hein, chien ya Kabila plus de 15 ans. Tata Oyo. Azako soutenir Kabila. Azako soutenir Kabila. Mais ayebite que yepes ko sala faut pas au kofia. Ayebite que Félix azalaki nommé. Tala Tata Oyo sans raisonnement. Ndeko sona bina bino que pasteur Muluba a rozalate parce que bazama il était. Tala Tata Oyo se proclame être pasteur. Aye
Coutinho, pasteur à Congo, a sera ba déclaration en 2003. Et Binonio so ba déclaration à Salaki. Donc un pasteur à Congo a moni yango avant. Ndenge biso to monaka. Tala siko pasteur à Muluba. Azomona musiko. Soki na lobby, Muluba koza musala nzambe te. Ah, mengaza pasteur à Congo na bike. Oyo Muluba koza musala nzambe te. Ndeko nangai. Depuis Kabinambe Zakuna a Tchelo Kolo, ba Congo balobi mbokekei. Sauf baluba balobi te mbokeyali. Et puis baluba ba travailler na Kanambe. Ba debanga, ba mususu, ba travailler na Kanambe. Tous les pauvres baluba ba travailler na Kanambe. Comme preuve oyo, na ba vidéo na ngaso botali, azoko beti, azotinda ba ba beti la Kabila maboko. Et que a lobby bien pasteur azana droit ko kota ma politique te. Alobi la ba catholique bino bolanda ka politique boyebi na zoko sate parce que on a sur ba vérité baluba ko la français ba bien bien te oko azo finga biso bimisa bando na finga ka muluba bando on ezate baza musala nzambe na ko finga te na ko ba vérité ndeko après combien d'années tango amoni ndeko na muluba na pouvoir ba nomeye siko ya telemi abani ko ba politique ba chrétien bo fongola miso bino ba chrétien au monde ba luba ko saka bino pasteur azana droit ko lobata mukete politique po biso tozolo ba siko yo ye mutalobaki abosani abani loba siko yo politique. Alors nani vrai pasteur nani faux, nani vrai pasteur nani faux na ko lekisa bino kama ba faux baluba ya ba pasteur awo au bogota comportement ya baluba ya ba pasteur siko tala atie ba chrétien na ba erreur surtout ba chrétien ba tangate alobi mosala nzambe ko ba politique te yo sole yo nani ako lelo yo boyoki ba yemke abani ko ba défense ki ye ezala pa président yem tabani ko ba musiko yo mendeko esilité baluba musuba kinaina ba projet ba uti ko beta ba una kingakate ya muso akina projet ba yaourt muso akina ba projet ya route muso akina ba beti ba una ingakati kuna baluba bazolo ba mote baza ko continuer ko beta bango soko za na ndeko na za conseiller ya Chilombo yebisaka ya kanga munoko sinon te bo mone susute kuna eza blagité ko beta manani ya sa te bo moni sa rival mi mona sa rival a critiquer Kabila l'Afrique du Sud sa rival a critiquer Kamere bango to critiquer gouvernement wana lelo ba pesi bango kamwa eloko ba mi moni ka nzoko zala ka muluba bazolo akisa bango kuna siko ke bazala bango baluba te alo bandeko na lukila bino siko kamwa eloko mona la kisabino faux pasteur mususu muluba boyo ka langage ya pasteur wase kwa konfier le binayo okati mandefu ozana succès à terme beauté soki escole na prémisse de belofani kana matete au sportif bandenge ni wase koza sans impact obalaka te poza impuissant ozoye bango wase bala tantima yo wase koza impuissant ne ba faire balukuta ndoki ye bakanga ndoki na mboka te na aja 3 ans obake aussi ba arme sporté petit wera obike na ozo kamisanga petit frère wera son bana Congo bosali wera son na poto bosali wera son na Afrique lelo wera son yo uta bandundu bo répondre ye bien te fallait na répondre yo bien petit o uta bandundu suke bele lokola politique kanambe na 97 oye Kinshasa ozoteka pétrole ba ndanda noko na yo bakije zate wera son avant bala mampata Sylvie mwana ya Sacramento ngaza kinwa ne grandi na Dallas mwana kinno ozomona mwana Eurocide bana poto bozomona tala pasteur aspect les pasteurs les plus élégants du monde ngai je suis propre du 1er au 30 wera son soko okotaki na wengete bolaka kale so bembete ngosaka na biso yoza yumati tous les misères oza ba toro bangaya boyebola tate biso dola tsarabino bongo bana ngani petit bongo bana kama forme wera soki na répétition oza la salité ti na répétition oza salité oza la kaka bien propre na podium na ina répondre wera bana poto babindombe abimana Sylvie Mampata 27 fois a confessé l'église moko na bandal mais pasteur na sa kene poto talaka forme ya Sylvie Mampata asala kwa libundu c'est la plus vilaine femme de tous les musiciens la plus vilaine femme de tous les musiciens congolais moi si na yota ngwenge bandi andi alingaki jiba budaki na yeye abitalaka ba forme boy moi si lokola Michelin banda mututi na sembe mabe penza lokola likala osomona yo ne ko utaki no mboka olandaki petit na kona ni posa mona Sacramento
Babi a couché dans moi sinon 27 fois. Pour nous le mélange support bien. Avec Bible le dit avec les Romains, il faut être comme Romains. Avec les Juifs, il faut être comme Juifs. Si on a un sous-pasteur qui est dans un combattant, petit dans l'équipe dans forme, dans l'équipe dans tout petit. Moi je suis dans la salle de Congo. Au lieu de français qui dans l'interview dans la Cameroun. Olive Lemba Zandumba et il y a un excès Mobimba. Joseph Obima Kanab Nani Ndekona Nani comment on est la petite ici comment Jeannette. Jeannette a balaté pour Nani. Bana Congo. Jeannette a balaté pour Nani 14 ans. Yango Banda Boyan 97. Jeannette a balaté. Pour Nani Batouchi bazana un système moko soki mwasi na ye. Yo Congolo Balatouchi ça la examen à Aden na mwasi na yo. Soki mwasi a commis la période d'ovulation, il faut bimana ndekona ye. Joseph Aboya ndekona ye Jeannette abala. Joseph abimana Jeannette. Zoé Mobala bimana Jeannette. Yango moni Olive Lembe sala kindumba. Olive Lembe Mobala libosa bimana ye zalina. Abimana na samba kaputu directeur ya cabinet ya Obama et yo mo yebi. Abimana Jean-Marie Kassamba, ouais la dit coordonnateur à 5 chantiers. Moi na liboso ya Olive Lembe za mwana na yote za mwana Eric. Moi na mibale za mwana Zakari. Alors, on comprend. Si on peut aller au livre, Olive Lembe, aux Ndumba, au Bimana Zakari, moi, na Ozomona, Talambunza Zakari, na moi, na des années que moi, au Bimana Zakari, na Joseph Bobotate, on comprend. Le loyo, Olive Lembe, aux Bimana Deniles, Bolongoli Bazé, Nibale, Bouti Bandu de campagne. Zoé Kinayo, Akangi, moi, ça, Geniles, Tina les Landi, moi, ça, Mukuna, Kimisi, moi, si na ma campagne, à l'objet que moi, si, à Kepra sa vie. Où est la sonne, moi, si na yo, Abimana Babindo, et Tata Mubicha, et bien, on va y Ebisa, yo, et Tata Mubicha. Donc, moi, si na Zandumba, on a pénétré par la ciment, Hippolyte Kanambe, Nazana, na DVD, aux zones de Namboa. Olive a pesa bomba, à la chambre, la bomba, a pesa bandekonae, on a récupéré. Donc, j'ai appelé ma soeur, ça la thèse est regrettable. Quand on fait le vidéo, vous avez Yuma. Obimana maman na yoko comme na koza na molelo. Nyoka longa bimana maman na alala maman na yoko fi. Alors, bonjour ba ko bengo nani. Papa Wemba na boma deo, tumer na yo. Al Pacino, boma yo, ozi moi ça Al Pacino. Obomi Al Pacino. Lelo yo suis papa Wemba, yo be keste o ga ka oza clair. Bino so mboka tie keste oza clair te. Yo papa Wemba olali moi si ya ndako. Ya nani ya keste oche papa oche ni de lo keste poisson keste ozo ba kanini papa Wemba ndako ozo ko ba pesa yo bandeko oyo nalakisi bino kaka po boyoka langage ya un serviteur de Dieu Muluba na banzi boyoki na kwa ko tia yango te mais pona lakisa bino ke Muluba koza musala nzambe te et c'est beaucoup langage ya musala nzambe alobi aza bishop mais langage oyo yazo koloba wana vraiment ça n'a rien à voir na musala nzambe aza ko finga batu oyo Bible bango le côté ou bazan di kamuna yepete ce n'est pas ça le combat tant on ça le combat landa makambo ya combat mais obani ko finga batu après alobi aza bishop un mendiant on a autour l'examiner on a bishop Élysée un mendiant combien de fois abengi batu apese mbongo ye akendeke ti ye mtabenga ka bishop nani Katumbi ki Katumbi aza congolais ezaye bat nani bazo komisa ba étranger ba congolais yaki de baluba alors tokotala susu moko awa toujours muluba alobaki aza musali na nzambe tokotiango moke bongo na longola yango voilà. Tout autour de Félix. Ah, on a parié. Bon, on va ça combien? Qu'est-ce que la Belgique? Bon, on va ça combien? Qu'est-ce que l'Angleterre? Bon, on va ça combien? Qu'est-ce que le Canada? Bon, on va ça combien? Qu'est-ce que l'Amérique? Bon, on va ça combien? Amérique. Bon, on va la Belgique. Bon, on va contempler avec Félix. C'est à côté de la pouvoir. N'a qu'on le va boyer. Sauf que Félix a su pouvoir. D'accord, mais ça veut dire que pardon. Na lobi na limite na bakata loboko na tie loboko na bakata mais na lobi boy Félix Chilomo akotika la kozo pouvoir mukolo moko te bani boy vraiment chatu voilà tata na ye tu investis dans Félix tu es en train de faire une paix de perdue Félix a kozo ka pouvoir te lokola tata na ye baluba
faut déclarer étant pasteur et tout. Les autres déclarés par rapport à vie à Tatanaï. Mais vie à Tatanaï, ça y est. Ah, mais Félix, tel père, tel fils. Il m'ouvre l'ail, intelligent, bande babena kasaï boss. Chichi chiyaje lukuna chichi mundo malukuna. Chakashi patatu, chakashi pamwana. Chiseki jumulumba, okuto endeshe bijimu makubia nayi. Toto kwende mutu kwa mwiba chiseki jumulumba. Kubenga mubutu, kubenga kabila père, kubenga kabila fils. Seki mutu weshibuka lenga to. 40 ans. Chakili lero kumukuloba. Okubenga wali chita luchembe na shukana. Na shukumbushimai. Simetiere wenda kabeje shukana na tono kumbushimai. Okubenga simetiere. Les gens de nous votons. Nous avons dit Félix. Nous avons dit Félix. Watch Sekedi. Quand le parle va bien le Kassai. Du Moukaï. Quand on a eu Meso. Comprendre Aïni. Mounjil Watch Sekedi. Quand on est dit Akanele. Mounjil Watch Sekedi. Quand on est dit Tanana. Mounjilouf. Mounjidi Ken. Mounjibujila. Mounjibujila kwa menu. Quand on est dit Bonson Watch Sekedi to. Bino alonde kwa zile tribalisme. Oh, parce que tu es bien Kassai. Toko na tribalisme wadi mja Tshisekedi to ko ni Tshisekedi mutu ko munya. Quand tu ne bade que Tshisekedi to. Mbandu mene Tshisekedi 40 ans, 50 ans de Tshisekedi. Le Tshisekedi okufu. Okubenge na chito le chenga chimbo Kassai to. Bino Kassai wetu aba kana no kunu vai. Kana no kunu vai. Kana no kunu vai. Non bien. Non, non, parce que les Kassaïens ne comprennent pas. Nous avons suivi Tshisekedi. Nous avons pris Tshisekedi pour un dieu. Les Kassaïens ont cru que Tshisekedi avait un bâton d'une baguette magique. C'est-à-dire que tant que comme moi Tshisekedi habite dans la mire, Irak, le Congo est changé. Ce qui est le cas de Kato à Kinshasa, à Képo comme premier ministre. Et ils avaient bien plus que bateau à rassemblement, ils ne comprennent rien. Je ne sais pas si ce sont des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes malades. Vous êtes perdus. Vous êtes troublés. Rassemblement. Vous êtes mokili. Nini. Ben rassemblement. Mbibi. Ben muchima. Ben mufon. Badi bilua. Mbata takane. Kimba yumukana se madi poma wadi shima. Puisque mon rassemblement mi karabaluma badi bali mukalas kabiri mo kwita bushi kwa chaka shi bi Tshisekedi kwa mbe buni wa Tshisekedi badi Tshisekedi to mulumba no kushito Tshisekedi to lunde bulu to Tshisekedi to munguru yak to Tshisekedi to birindo to Tshisekedi to muza karbi bombe to wu afudero wele lele u chaka tu lwangi shi chakulo kabiji ba kombe Tshisekedi Félix Chiro so di Félix Chiro muto ndi kwa mbe kawo mu ko muntu to Fayulu Chilwa. No ewole na koyi bakumukuma Chilwa. Bantu so di mu dynamique ba bilwa. Bodi ba di mu dynamique ba di mu sete bilwa. Bakube wa to anu Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que Tshisekedi au Congo, Tshisekedi au Zaïre, Tshakulo kabiji. Chilumu Tshisekedi, Tshakulo kabiji mu mwane. Ba di Félix to. Pas de gouvernement. Alo bande kunangai boyoki ye ndenge alobi Tshisekedi akoki kozala présidente Félix ana raison yango no moni banomaki Félix parce que ye atake muluba alobi akoki kozala jamais président de la République lokola akoki kozala jamais président de la République donc moni azo confirmer que banomé ye et que ye alobi eloko monga na lobaka alobi les baluba ne comprennent rien. Yem talobi yango hein mais ba finga été alobi les baluba ne comprennent rien tolanda aza toujours mosala nzambe hein ndenge na saboy na longoni bilamba yo longwe na tikali boy na kanda Congo bakata Congo na tikali bulumu ngayo bulumu Congo na aza susu na valerte bomona ngata mo bimba boy bishop munini ya mokili oyi mokili mo bimbe yebi ensanga confiance na tikali mutakala Nikolo Kabila Nikolo Denilesi Nikolo Zakariba Babaswe Nikolo Wela Confilio Yo Francis Colombo yo Congo Seigneur Bakata Congo Beteni Mudimba Bakata Katanga Bakata Kivu Manyema Batine na Rwanda Batu bazange loko bakubile loko bisene ko ngore to
balongwe bina ba Dieu ba mbeli ba violeye Congolais ça sur la valeur ya batu bakufa na Congo batu bakufa milimo nyonso ya bayi bakufa nako benga ya kuna minito nako nakira mabe nako nakira mabe Bible yangoyo Bible oyo kabila yokanga mende nako nakelo mabe en tant que bishop je stoppe ta vie au nom de Jésus-Christ. Bible yangoyo nakotana loboko na ngani kola Bible ce que vous n'avez pas dit dans le bonnet boye puisque comme on a sur la valeur likolo amende nakola ke lumabe au nom de Jésus-Christ. Yo ngoyi kuluna. D'ailleurs, tu es déjà excommunié. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, cet homme maintenant travaille avec Kabila. Un pasteur Mandia Moulouba. Un bishop Mandia Moulouba. Maintenant, il travaille avec Kabila. Eh, qui mendicité, c'est un véritable Mandia. Il n'a jamais travaillé en France comme Félix. Cette fois, il y a Wera, autant il y a Papa Wemba, Coco, Azanga Valer, Yo, Coco Bokoboy, autant il y a la Bible. Donc, si ma combo na bango, Bokiko Waka na chasse, oh, na toilette, Bowaki, Ben Mai, et Kenny cette fois, Nemo Mosako Tanga Bangoana, Yama Sakoyok, na pèse le pouvoir, na sopi onction Nicolabino, bon, mon va passer à Balouba, même ça, nous va cause à passer, c'est très bon comportement. Malédiction, bon déshabiller Congo, au nom de Jésus-Christ, en tant que bishop, Nathalie position mais maintenant tu travailles avec Kabila. Bino, na séché bino, na kawusi bino, na komonesu, sikoyo, na kofukama, na simbi Bible, na kobelela, bakufa, na kofongola morgue. Mosala nzambe azobelela ba obakufa. Ya mawa.